Yamokola lelo jeudi 22 février et Bandi magazine Nabino d'actualité solo la plus de partout bozu di baku ya kolanda yango mbote Nabino. Président ya bureau provisoire ya Assemblée nationale la yambaki gouverneur ad intérim ya province ya Lualaba Fifi Masuka Nini ezalaki au cours ya échange na bango bozo détail. Toujours fidèle na vision, il y a chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton, gouverneur intérimaire ya province ya Lualaba, Fifi Masuka Saini pe délégation na ye Mobimba, Bayamba Maki pa ya président ya bureau d'âge d'Assemblée nationale, honorable Christophe Mbosso na bureau na ye ya Moussala. La first lady ya Lualaba en triple casquette, ayaki nanu en tant que gouverneur intérimaire, représenté ba civilité na ye na président ya bureau d'âge et Assemblée nationale. Il était tout à fait normal, aussi en tant que vice-gouverneur de la province du Lualaba, de pouvoir passer et faire mes civilités auprès de l'autorité de notre Assemblée nationale. Na casquette na ye ya homme politique, en tant que représentant ya Union Sacrée na province na ye, ayaki koluka koyeba et pas honorable Christophe Mbosso, oyo azali pe membre ya présidium ya Union Sacrée, bo orientation ya sika à l'heure oyo élection, ezali ko se poursuivre na ba niveau misusu. Demander des conseils et j'ai eu ces conseils et nous allons progresser par rapport à l'Union Sacrée, beaucoup plus spécialement. Vous avez vu que nous avons reçu les chartes, donc nous allons faire une bonne diffusion et continuer que la bonne santé de l'Union Sacrée puisse persévérer. Enfin, la casquette na ye ya député national, honorable Fifi Masuka a renoncé qui na siège na ye ya Assemblée nationale ndenge bureau ezali kosenga. Il y a des ministres, des vice-ministres, des mandataires qui ont fait des choix. Du fait qu'ils ont été élus députés nationaux, eh bien, ils ont fait le choix pour l'Assemblée nationale. D'autres ont fait le choix pour rester là où ils travaillent aujourd'hui. Celui qui n'aura pas choisi, ni là où il est aujourd'hui, ni à l'Assemblée nationale, il est censé avoir renoncé à son mandat. Atiki siège na Assemblée nationale, kasi a préféré kotikala na provincial et sika wapi azali na ambition na ye. Nous avons déjà déposé la lettre de ce que nous avons pu choisir. Nous restons au niveau provincial, qui l'Assemblée provinciale va valider les mandats des députés provinciaux. Donc nous avons pu choisir cette voie-là pour continuer. Nous avons besoin de la base, comme le présidium nous a dit tout à l'heure, on a besoin de la base. Ceux qui sont ici, nous continuons à travailler à partir de la base. Président ya bureau d'âge Assemblée nationale a profité d'une occasion pour nous remettre na représentant ya Union Sacrée na Lualaba plusieurs exemplaires ya charte ya force politique Oyo. Après plus de 10 jours passés na Kinshasa, gouverneur ad intérim Fifi Masuka Saini azongaki na Lualaba. Yo. Après annulation, il y a scrutin, il y a le 20 décembre 2023, na Yakoma, Tozali Bongo, na Nord ou Bangé, Sengel Boyeba qui est centrale électorale et dépêché. Bajan na sur terrain pour nous ba ndengenini, bakoki ko réorganiser l'élection pour détail. Après annulation, il y a élection pour fraude na Yakoma, moko ya ba territoire na province ya Nord ou Bangui, président ya commission électorale nationale indépendante CENI en sigle Denis Kadima a dépêché qui équipe ya bajan ya centrale électorale kuna pour na mission spéciale oyo batalisi awa. Nous sommes une grande délégation venant de Kinshasa. Comme vous le savez, la commission électorale nationale indépendante, par sa plénière, à travers une décision, avait
levé une option d'annuler les élections dans la circonscription de Masimanimba et de Yakoma pour des motifs de vandalisme, les motifs de violence ainsi que de fraude. Nous n'avons pas voulu rester dans l'annulation parfaite, mais il fallait préparer et organiser le scrutin parce que la population en a droit et la population doit voter et cette circonscription doit valablement être représentée. Raison pour laquelle, en vue d'une meilleure organisation dans ces deux circonscriptions, la CENI nous a envoyés sur place pour venir explorer les conditions d'organisation de ce scrutin. Mais l'objectif, c'est de préparer tous les éléments afin que les élections que nous allons organiser ici puissent être dénuées de tout cas de violence et que les élections s'organisent dans les conditions de paix et dans la transparence. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous sommes sur le terrain et nous allons avoir beaucoup d'entretiens avec plusieurs personnalités, avec plusieurs cadres, plusieurs couches de la société, afin d'avoir les élections dans les meilleurs délais et les plus meilleures élections qui seront à la satisfaction de la population yakomaise. La population doit savoir qu'elle a besoin d'avoir des représentants dignes de cette circonscription. Ces représentants seront votés par elle. Et dans ce cadre-là, il faut savoir que la CENI utilise des matériels qui doivent être protégés par tous. Et donc, tous les acteurs, que ce soit la police, que ce soit les candidats, que ce soit la population, nous devons tous concourir afin que les élections que nous allons cette fois-là organiser soient des élections qui soient les meilleures et que toute forme de violence, toute forme de fraude ou de vandalisme de matériel, de non matériel ne devrait plus jamais se répandre. Et donc nous allons écouter tout le monde. Nous allons recevoir tous les renseignements, toutes les informations utiles et nous allons prendre des meilleures décisions pour permettre à ce que la population de Yakoma puisse réellement se réjouir des élections que nous allons organiser. Et Sengeli boyeba que plusieurs irrégularités ezalaki enregistrées na territoire ya Yakoma lors ya ba scrutin combiné ya le 20 décembre 2023. Keyo. Identification ya majorité parlementaire, informateur ya chef de l'État Augustin Kabouya AK-47 Ayambaki Christophe Mbosso, reportage. Informateur ya chef de l'État Augustin Kabouya AK-47 azali ko poursuivre ba consultation na ye lobi eleki ezalaki tour ya président ya bureau provisoire ya Assemblée nationale Christophe Mbosso Oyope azalaki ko représenter 3 autres regroupements politiques nakobima na ye élu ya Kenge Christophe Mbosso atalisaki boye. D'abord, nous remercions l'informateur de nous avoir invités et de nous avoir reçu. Ce qui s'est passé lors de nos entretiens, il s'agit de confirmer notre appartenance à l'Union sacrée. Et nous avons donné le nombre de députés de chaque regroupement. Nous en avions 3 qui totalisent 27 députés. AAC, il en a 10. AAC Palou en a 8. CRD en a 9, ce qui donne un total de 27 députés dans notre cartel. Le deuxième élément sur lequel nous nous sommes entretenus, c'est l'engagement de tous les partis, de tous les regroupements membres de notre cartel. Nous avons pris cet engagement, nous avons signé les documents qui confirment notre appartenance à l'Union sacrée depuis lors jusqu'aux élections de 2028. Il faut d'abord féliciter l'informateur avec la rapidité avec laquelle il est en train de consulter les partis politiques, aussi bien de la majorité de l'Union sacrée que de l'opposition. Certains de ses collègues qui ont assumé cette mission, il y en a qui ont pris un mois,
mais j'ai l'impression qu'on est en train de tendre vers la fin de la mission. Alors, je les félicite pour cette rapidité, ce sens de sacrifice, parce que pour assumer cette responsabilité pendant au moins 1 ou 2 semaines, il faut pouvoir sacrifier sa santé. Voilà, moi, les échos qu'il y a eu, les consultations marchent bien, ce qui fait que nous aurons facilement un gouvernement que le président formera à partir des éléments qui lui seront fournis par l'informateur. Et Sengeli Boyeba que depuis désignation naye Augustin Kabouya ayambi déjà plusieurs personnalités politiques pe azali déterminé à causer sa mission naye avant 30 jours. Nuisance sonore, circulation, il y a des mineurs, il y a des air tardive, et la police nationale congolaise a zui des mesures Yassika. Reportage. Très important pour la population de la ville de Kinshasa. Nuisance sonore est véritable fait des sociétés où ezali ko refaire surface na Kinshasa. Namoi comme Nabutu, ba bistro, bisika batekaka musique, ba église, ba matanga, mutu na mutu azali ko sala show na ye na ville province ya Kinshasa et c'est là malgré décision du gouvernement oyo ezali kopekisa batapage nocturne pe diurne pour na commettre fin na situation oyo de colonel Lili abimaki na silence na ye pour na kotalisa boye. C'est de la part, il y a commandant unité spécialisée de protection de l'enfant et de lutte contre toute forme de violence basée sur le genre. Vous qui avez des mégaphones, de baffles mis dans de ronds-points, dans de milieux où ça met tout le monde mal à l'aise, prenez soin de faire disparaître parce que sur terrain, dès que la police sera là, il va procéder. Alors, ne pensez pas que on va vous saisir l'objet aujourd'hui et vous allez venir reprendre ça demain. Non. Si on saisit ça aujourd'hui, c'est après 1 mois qu'on va analyser votre situation. Yo muto yo kakate, yo muto yo mesani ko tia mutu makasi. Tango komona la police iboso na ko kama to lo bakena yo kakite. Parce que ezali kambo ya sikate, to su to lo bango, to lo bakango pe to za ko continuer ko lo ba. Bana na biso bana besoin ya kimia, bana na biso bazan na besoin ya kozwa makambo ya malamu kokotsa la mutu elwe kokotsa ba bêtise. Lelo to komo le kabo libanda muzindo pemele pene zamba na likati rouge babilo kwa la nyonso on n'apprend rien aux enfants. Par contre ba bêtise ezokotsa la mitu abana et qu'on les na ba internet même chose on les partout bana bazan la place ba kozwa makambo te notion ya civisme ezali sous-souté. Alors, yo muto ko kangama mutali boso ndo ko yeba ko fungola nzela ya baningo bakoya sima. Na ba parents oyo ba mesana kotinda bana na bango na balabala na butu, colonel Lilipe abakisaki boye. Vous qui avez l'habitude d'envoyer vos enfants âgés de 12 ans, 13 ans, 10 ans pendant la nuit, il y a des femmes dangereuses aujourd'hui, les femmes Otobenga Kabasi Ndumba, qui se sont installées partout dans le milieu où ils allaient ba voiture, Koufa, ba garage, ba nini. Ces femmes-là sont en train de proposer la sexualité à vos enfants. Les enfants font des va-et-vient parce que ma maman n'a pas apprendre bango, makambo ezali à mabe. Je vous dis toujours à ce qui concerne la sexualité, il n'y a pas de tabou. On doit expliquer à nos enfants tout pour comprendre surtout pour pas quoi na mabete. Les lois on a enregistré beaucoup de cas où moi na batinda qui a somba lipa a 1000 francs à lipa a ke kopesa yango moi si ndumba parce que moi si ndumba la qui est akola ki se makamuni o basalaka. Ah oui, et sengeli boye bake ba contrevenant ba ko s'exposer na ba sanction pe ba mesure oyo ba konzi ba kocha et sengeli pe ba yebake ba ko futisa bango ba amende. Et o azana mato ya koyoka ayoka. Oui, bien. Caméra ya magazine Nabino Solola plus kotaki na marché Gambela esika wapi bakene kotala ba mama oyo batekaka bakisi ya bokoko basolaki na Fiston Pero. Mboka na mboka ezalaka na culture nango, mboka na mboka ezalaka na lolenge nango. Awa ndenge bozali komona boye tozali na wenze ya Gambela plus précisément esika wapi batekaka uniquement bakisi ya bokoko. Awa ezala ozali na maladi nini, ezala maladi babwakela yo, ezala ya mystique,
awa grâce ya bakisi ya bokoko oyo bozali komona ezala mabanga banyama banzete makasa bamama oyo bakolukela solution pe obiki neti baje avec impact pe idéologie. Netinga mingi batu bayaka na banzete soki baye neti nzete oyo toza na ngongoli de nombre na bisape totokisaka donc toza na bakisi ebele mpenza eza important moto soki aya wao azwaka solution te akoka solution kisi elutaka nzela bangala so elutaka na Congo central so elutaka na bazamba bakingasa na suka. Conscient en existence ya médecine moderne kasi batalisi ke oyo bango basalaka ezali héritage oyo bakoko batikela bango. Bakosa na malade ya mbasu batinde na ndelete batindeka na bokoko basu batretango kana bokoko pesi batretango kana bokoko ouais mambo ebele ka mingi etala pena bokoko mono te na mondele bo esimbi te batindi okaka na bokoko nde totreta na batindi kwa ndima bokoko te bokoko bakosa na bato bokoko basala te bokoko ezala bien makasi na kokute na taki ngana yamba baka ebele mama talanga nde naza mpe nanga bien nake ndako nalongi ndako nake mosala nakomi na mosala tala taki nazo na mosala nakwei te na super te ta likolo tala likolo fimbi tous ezani bataki ngana mayele nanga nzambe apesanga nasuka biloko na biso toteka ya bokoko nasalele bakisi na pesi abako na likolo mosusu abandi kolia yango akolia kimia pe koti na nzoto pene dernièrement mutunga ute kobenga nga bapoisonne mwana ye basisi ozakamena ata na kute nango tabia eza poison kute eza poison okana ye mpe mayele nzambe apesanga swabo nasalise mamo test ya poison sala boye masisi kantuka ndenge olobi net eza poison esali penda boye swabo kana bino biloko na bisa bokoko Soit sangisa bozongisa boye mwana tanga amelanga 30 minutes abando somba kusante zani bokoko omingi bakoya badima bokoko te baate makambo bakosa bokoko soki ezali eza makambo ebele kaka ato na suka ezali bokoko nde ezawa bokoko eza mayele oyo nzambe nde mizapesaki biso. Kasi malgré savoir faire na bango bakutanaka pe na badifficulté ebele ndenge batalisi awa. Vous avez dit ça, vous avez monté à cap pour sa place. Vous avez failli tirer sur la table pour faire boire à témoin que vous avez fait ça. Comment vous avez amené madame Massoua hier à Massoua les Arabes à Coco, Bachach, on est dans la société, on a toujours dit qu'à payer la place. Bon, on m'a
makasi ezaka ne po dollar eza ya omata biloko komi cher neti biloko tosomba yango ntango tosomba yango na dollar te tosomba yango na franc mais sikoyo tellement dollar eza ya omata yango mpe mati sikoyo eloko elekelanga ya makasi biloko oyo eza ya mboka oyo euta ya mboka na biso moko ekomi kotekama cher lokola ndeti babiloko ezouta bapays ya libanda yango wana nde esala biso mpasi mokonzi yango kasa mwa akita biso ata dolar po tozwa ata mwa souffle. Tala bakosa bino te bakisi oyo esalaka pe na ndenge ya kosakana te neti kutu na baprovince misusu awa na République démocratique du Congo bakisi ya mindele ekomaka te pe ezalaka te bokoko na bokoko yeke yo biso eza mombongo babokoli na biso babokoli biso na mombongo bokoli na mbongo mama teki yango bana bile tozoya azolakisa biso lelo mpe nzambe asungi tozwi mabala na biso toki na bandako na biso mombongo ka yango lokako. Na cadre article 15, débrouillez-vous pour vivre grâce mwana mobali oyo alokotaka ba poussière ya mabaya pa kendaka koteka tokutanaki na ye na wenze ya langalanga na quartier Mombele na commune ya Limete. Caméra ya magazine d'actualité na bino ekitaki na quartier Mombele na commune ya Limete, plus précisément na marché oyo bozali komona babengaka yango wenze ya langalanga. Wenze ya langalanga oyo ezali wenze oyo batekaka spécialement mabaya esika wapi tokutanaki na mwana mobali oyo bozali komona babengaka ye Grâce kasi esengeli boyebake kope na ye ezalaka ndeke akendaka kolokota bapoussière ya mabaya oyo po akende kotekela bamindele oyo basalelaka baboulangerie ya bakoni. Selon baexplication apesi biso atekaka sac moko na 1000 francs congolais azali pe père de famille azali na mwasi na mwana na ndaku na musala oyo nde azwaka soin ya libota na ye. Sikoyo imaginez combien de sacs esengeli akangisa na journée moko pour ba survivre. Kwa mimi na nini ndio la combien? Sac moko. Sac moko 1000 francs. 1000 francs. Obota. Oboko la bana nous na nini wana? Ah oui, musala ya zoba ezalaka te, courage papa Grâce, malembe nzambe ya kosunga kaka. Vi ya mwana mobali ezalaka kaka boye, lobi ya nzambe mabende koyiba. Kasi yo vandelaka kaka mama na ndaku obendaka bote age si epusani okoma 17h ozongi pe na ndaku mame wapi fufu nanga yoka soni tala Grâce yeyo ete ya bino yeke yo. Merci pour la confiance en paix fidélité. Tokomi na suka ya sola plus ya mokola lelo botika to souhaiter joyeux anniversaire au géant Benilo la papa na 4 be zali koinda mabe mokola lelo 30 kilo ya ngulu de mankolo ya ntaba kwanga moko pe pilipila ko boeta de zali koliama avec un pacte pe idéologie champagne et komelama lokola mona musala. Bo pesa merci na Nida Baku azalaki na sima caméra ingénieur Mike Yann Moulambale jeudi na régie finale. Bama tabakita baba lokola mabile na préférabino. Tokutani lobi.